Bonjour, tonton Sou. Tonton Sou, bonjour. Jerry. Ah, Boni. Kimia. Buena. Ah, Boni ban. bana baza bien, mais d'ailleurs, au tala, au tina messe, au tina messe, oyo, tokanise, organisé, quand même, impression, quand même, par rapport à l'organisation, et puis messe, n'engeleki. Non, initiative, il y a messe pour nous organiser bandeko, ils ont malamu, ils ont mabete. Na sepeli na prédication, ils ont juste au pekaka biso tolobaka, tant que na bandeko mususu. Moni musala toujours sala, ils ont na mutu azalaka na vision na ye. Il y a des gens où ils ont que lelo oyo pour à se faire remarquer pour naïe les abaïnsites les abamarambe belé. Voilà. Ok, c'est pas bien. So ça musala na yo malamu. Ata awa bayebi yo même na Congo central ba oyeba. Soit partir à Congo central et ko fungolo pe ba porte mususu autant que le mot pour ça. Alors le président wana ngala sepeli na maté ya epina ko senga na bande. Tolinga musala. Totika marambe insinte ba marambe belé comment. Absence c'est ça belé hein, et artiste c'est ça dit à quoi? Absence il y a ba artiste na koki vraiment ko définir ya monter puisque chacun de nous a un programme. Chacun de nous a un programme. Chacun de nous a un programme. Au moment où l'initiative, tout le monde a une initiative, bateau va cause premier artiste. Mais au plus bas artiste. Moins de 30. Il y a sous ton sous. C'est balegi 30. Tu as autant de bino siko kalamingi. Na yo mo pe mutsa na kati. Tenga na milo ngoli po. Donc voilà, donc balegi 30 déjà ébélé et banana de. Donc tant que le big est là, même pas 30 mais tu vas autant avoir image pour les 30. Na auto quand auto soulever le moment il y a discipline, au lieu que soit na émission, mais sanction quoi, il va donc c'est lié à Gabi $50 il y a cotisation. Et ça bien. Ah bien, genre ba makambo wana eza bien pour la nini. Au moni eza na mutu mususu a opesa. Mais na volonté après avoir compris ça tant sur finga ou bien tous à ba système où est-ce que au bandeko musunga na yebi bazaka na apesi na lobby te ba komi pe communauté na pesi ezara bien donc yo au lobby to tika na ali wana ba sanction za la biso nyonso et aider biso ceci est un problème na iba comment na koki ko s'exprimer devant presse donc ça bien et l'autre to bosana yango tant mususu misela ba lobby fitir tozana bana bana na biso pe ba rokola ba robota internet lelo bana na biso ba yebi en koleka biso siko talaka ata so mwana na nga to koko na nga azoni na vidi ba moni par exemple nga tamso na bane ko finga vide loin ou bien mama kalunga est-ce que bana ya kalunga to bana oyo bana ya kalunga ba robota ba sepela kana bana ok comme appena niveau kokangisa pe artiste afini muninga na artiste bakangi pe na mufunge mukamate ko discipliner ba artiste belé donc pe là où place où la sa éducation ya bandeko mususu donc bandeko mususu ba zonga na nzela eza mabete eza bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Question dans les alliés. Président Jibon Samba, question dans les aboués. On accompagne à NTPC na makam na o mususu. Mais c'est comme si na makam na yo NTPC pe na ya accompagne à ote eza boza pe na liloba moko to bendengeni. Ba ba comprendre raté. Tout quand tu fais crise. Yaya. O lingolinga te okufa. Ba structure yé surtout moko te sali 30 ans na mboko. La structure est en 2004 matin. Mais la structure n'est pas Kaboula, ça va dire. Mais au moins, on a plus âgé que la structure. Pour tout ça, on a carrément la structure. Donc, on a tout le temps. Il y a une idéologie à tout cas, c'est ça. Tout quand tu es dans l'église, dans la toilette, je m'explique. On il y a compétence. On a tout le monde. On va faire partout dans la structure. On va être membre de tout ce qui est quand tu as l'intention, tu as la plateforme. Au monde, foi, na presse même personne va structure na va cambi wana presque nyonso. Au monde, foi. Na fina ça. Gloire à Dieu et tout le gars va tout bailler. Bravo à eux. Bateau à moins ni bravo, bateau à moins ni. Mais quand là yo koloba c'est que ya NTPC va négliger invitation na yo. Moi je n'ai rien à voir na Songolo Mpaka.
oyo eza tokanisa etika tokanisa bato nyonso ozomonana je le répète aza na tokanisa tokanisa soki osadere librement boye te mokolo okufa osadere na kati ya fiche voilà nakosi te coup de chasse aza na kati ya te azali awa tomoni pas wilo awilo est-ce qui pensera des autres nana bapensa na baninga mosusu nomoni mama na wilo omoni papa na wilo olingo soki osadere librement te ntango otika se na mo oyeba kokotaka te bon jésus christ nazareth ayaki na se na moko boya banégligeaka ayaki prete papa na biso motu to aza na tokanisa voilà, je présente JP Massamba Obi, Moutinho Sazana Tokanisa. Moment au sali Messi Oyo, ils ont honoré Wei, Naba Vev, Naba Ophelin. Bah tout Moussou peut pas sanctionner, bon quand même l'aime peut pas à Tokanisa tel que Ibutu, Gabriel, 7e bagarre, Babiba Lobalisou l'émission T. 7e bagarre basong c'est les nani Gabriel basong c'est les $50 la cotisation. Idée wana, bah finir bon Babiba les cas sur l'émission T. Moi les lobana kolobani. Na évité soki bali bato bakosaka sanction soki baa bata fédération ou bien ozali membre ya kati ya structure wana neti ngai na tokanisa nakosuspendre présentement po azali pardon na presque exemple te cinéma nakosuspendre ya problème na suspendre mais omo ambetali ngai na suspendre te il va connaître sa vie aleka na chaîne aleka na ye na osuspendre na tokanisa je ne sais pas si bato base comprendre osuspendre mutu na structure na bino oyo azala osuspendre mutu na groupe na ye po aza artiste à nos jouer ou même la coopération est vendue et décidée on a aussi soir artiste ne va ça va ce soir pour le comité va politique Toyokani petite punition on va benga elle va filmer voilà et pour empêcher qu'il va filmer camarade de bon est-ce que tant on veut aussi me suspendre dans la meilleure bataille aussi à Mutumbongo je n'entre pas dans l'organisation là-bas je suis va suspendre à tout n'a raté aller dans la télé que si vous êtes invité soit les émissions va monter la télé va se désabonner pour 4 ans non bah bien émission ba les cater et puis et comment même na makamba justice nani oyo a pouvoir sur les artistes. Est-ce que vous avez un monopole à l'artiste au Congo? Les artistes sont libres. Oh, les artistes sont libres. Je vous dis. Mais tout ça guidé dans le président Massou ou dans NTPC. Moni mutamuta simana Moussa. Abe yanga président parce que ça na tokanisa. So aza na structure mususu te. Aza na MP sa te tigote Vodacom te. Abe ngo président na non. Président muna mutaza na batu na yo ba sa dera na plateforme na ye. Ba MP sa ba na batu na bango tigo za na ngo Vodacom za na ngo tout quand za na ngo. Ngana ko suspendre membre na par exemple. Là so même suspendre président Tema ou bien ba Moussa pas na tokanisa. Est-ce ba ko empêcher na XY na jouer wana ba suspendre bango tant que ba comédien ou comédienne ba na yo mutu za na pouvoir na biso d'aller à ministre de culture et arts. Oh je te dis non président je vais m'assurer que oh luki maman na polémique nazolo bono o eza vrai mam nazolo bono mutu a gérer ka artiste ça ministère à culture et des arts. Mais c'est ça non, c'est lui qui nous gère bon maman Christo division urbaine province à Kinshasa yagia bon mutu a gérer ka biso bo se ko ko ba na ministère de la culture. Pourquoi il y a une association qui est dans le ministère de la culture? Donc, mon a géré la patronne, je le répète, Madame Catherine, la patronne. Il y a un suspendre artiste. Il y a révoqué au coup de l'être indépendant, arrêté ministériel. Tel monsieur pour la bagaf donc poursuivre ministère de la culture et des arts, ce qu'on a affilié. Deuxièmement, après il y a la division provinciale. Oui, je répète madame, madame Salimon, il y a papa l'absolu Tumba, il y a culture papa l'absolu Taboulé. Ceux qui ont longué bango, comme la division urbaine, au boni maman, maman l'absolu Julien a autour à la c'est elle. On a besoin de coopération, on doit gérer l'ISO. Il y a une plateforme privée, plateforme à l'État. Il y a une plateforme à l'État, la Fédération nationale de théâtre. La plateforme est privée. C'est privé. Oh, vous quand c'est un an. À NTPC c'est privé. C'est un an. Oh, mais c'est privé. Maintenant le bas to bengi. Et ça l'État té. So ko bengi même makalek boko. Maintenant le bas contre l'ingani. Aussi union sacrée de Ranan. Tout les makalek boko. NTPC c'est un an. Nani pas possible nani
Et ça, il y a un individu. Donc, quand tu as ça, il y a un individu. Mais si on a compris bien, on a la vision, on a non, ensuite, par exemple, on a le solo, il y a pas de structure, banque, c'est libre privé. Après, FENAC, Fédération nationale du théâtre populaire, je le répète, dirigée par Prof Nzé. On a l'État à ça depuis 1980. Si je ne me trompe pas, on a l'État à ça là. On a l'État, FENAC. Les restes, c'est en 2000, c'est en 2004. C'est en 2004. Et ça, c'est un individu. On a un autre nommé qui gagne, on a un autre ordonnance qui a été arrêté ministériel, arrêté. On a deux lignes, tout ça. On a un lelo, on a un lelo, on a un créé. Voilà. Est-ce que Kolo a une TBC? Est-ce qu'il y a une question? Tezaka mutuna kaka na tunika président JP Massamba. Je suis porte-parole là-bas pour répondre yo. Pour dans la association doit être ça yo. Depuis que via diriger l'association na yena pas déjà. Voilà, président JP Massamba. On a des commencer babala bataka ya biasi ya Monique de Nzambe. Le cas monde de Dieu a ratifié comme le monde de théâtre. Mais bah oh, quand nous on dit que les voix fini sous avec non non. Sous avec moi ça. Bah oh nous sommes sur ma paix là oui, nous t'a confié botika pour le la ma paix. On va se rappeler ça cette bagarre les gars sous pas le bâtiment. Cette bagarre n'est pas ya lo baki mabete ne pas tout ne ba kebo ko balola ndenge na bango. C'est lamba ke ngapta kabela ngapta mande sala ngelo ndenge ke ba pena o pesa malade na presse gambela awa na presse gambela presse gambela awa Pascal Safo wana mama sénat la derrière sali tozo fa na biso tout mutu tout bayebi onoko yaka kuna tongo midi poko tozo fanda na ngana no fanda mama susi molimo leza na kimia na tika ko ka masusi solo tipe na tika ko masusi mabe moko na tika la ko yoka tona zali ya na ngana na tika la ko yoka kote yango ko tobi ke botika bino balo so ko sana ba en na bino moko bozana na ndenge na bino exacte ke bo balola kana ndenge na bino ngana fa masusi azo fanda avec ipine nikela ngelamba ngadi bino na ko nikela na tika ko so na tika ko so mo ma bete mais na tika la te ba et non côté ma souci on a na 7e na bazena mutu to aye bazola la wana bango nyonso to bazanga na bango tape ambiance so ana c'est azalika azalina pepo ba vie na ye wana bakoya bango no step gérer aye bango gérer matondo bango Kobeto aye bango azaka chef de répétition 7e baga ya solo oui oui. Donc, et comme ça, la m'a pas si bateau regarde on va dire le souci bon oui. Pourquoi ça la polémique n'a bien mais ça la polémique na tamu ça kufi oui pourquoi me ça bilo comme on va dire totika yango sur les cabos c'est la $50 na ewana ndenge bakoy setamboli à cotation pour baiser le mes ABC pas comme ça alors c'est la Gabriel $50 bon et ça le roi $50 ba biason c'est les hommes parce que azbasa ba camarade oninga na bango kufi tango moninga juste $50 le bapesi bango kozongisa lete donc wana nde eza bien te donc bon et quand vous avez battu ma ballon na ndenge na bango on se comprend là tozo bake totika kolobaka mabele msusu Gabriel pe alobi ne maté moko te battu bake ba continue Gabriel on se comprend c'est ça la vie donc conseil on peut s'en aller pour Gabriel na 7e bagarre parfois bande va sanctionner bon les gars sur la télé wana opesa bango conseil ke bango baloba na bango mabete ezaka emeka bato nde bazobanga wana olobaka ke bango nyonso wana baza bayaya vraiment bayaya na linga ya bino mingi oleki na bino mais soki bato baza kobetela bino bamasola bato mosusu boloba yango parce que so bino boloba bango baozoka ya bino baokapte bazobalola voilà on le bagage en voilà vraiment quand tu vas vraiment souci mon nom les amis merci c'est bien
Président Paco, bonjour. Voilà, un petit interview seulement par rapport à Metz Ndenge Lekani. D'abord, initiative au trouvant on est. Bon, ça a bien parce que ça est beaucoup de réflexion. Ça fait grâce à Mawa. On a fait d'abord en bas. Donc, deuxièmement, c'est une bonne idée. Absence à ma comédie, c'est belé. Oui, parce que je me suis dit on dirait que c'est un peu lobby. Normalement, s'il faut appuyer la comédie, il faut pas la première pour appuyer les canisses. C'est bien, mais c'est quoi les appels pour ma communication. Et là, je suis ça mais il faut que je voilà. Pour répéter pour le donc on peut devenir valeur à faire, devenir valeur à faire. Peut-être donc quand ça m'y peut-être que bateau va couper, mais bateau va couper. Pourquoi il a coupé ça? Mais bateau va couper. Alors, papa va couper, maman va couper. Ce qui peut passer là, qui ne va pas se faire normal. On va s'attendre, mais quand vous mais c'est assistant. Mais quand sangana ba comédie bozo ke bozo na ba organisation mais likambu ya ko swana oyo ba comédie boko ko silisa honte parce que bi yo zali parmi bato ba sali musala panda ba ne belé na mboka o à présent Paco et là ote bana na niveau ya na base la famille les éducation je crois muta za éducation ya bien la famille na bango les a penda impossible à son na ba balabala aza ba conflit na ba sans en parler de l'évangile donc éducation de base de contact. Dans le monde du théâtre, nous avons des négociations. Partout, nous sommes bien éduqués, nous sommes bien mal éduqués. Nous sommes dans une éducation peut-être. Alors, il y a un moment où on a fait des ils ont fondé la base de la famille plus haute. Nous avons ambassadeur de la famille. Nous avons évité ce qu'on a vu dans les salles de la attends, nous fini. Na Internet. Attends, nous répondre au thé. Nous sommes d'abord impossible parce que nous avons éduqué bon. Et ça pour médication. Tout le monde a les sanctions. Quoi, Gabriel Bazong, c'est les bons cotisation. Par rapport à trouver à lobby Azolo Bamabé na média. On a un problème. Gabriel par rapport à ça chaîne dans la vision. Des fois chaîne dans la vision, on a attiré beaucoup de vie. Dans les vidéos ça il logo pour par Afrique, je pense pas. Et ça on a pas mission la polémique plus. Et ça stratégie. Mais les lois NTP ça frappé, Albia Legacy na média té. Atie on a liste Ibu tout Gabriel 7e bagarre. Et comme personne n'a ma justice na case. Bon, voilà je crois que question va tout dans la question. On répond dans votre téléphone. Na ga bega si on est boulot. Mais asa chaîne, asa indépendante, ba frappe pas bon le ba que ça moi que l'état est pas frappé. Mais yo association pour frapper beaucoup. A frappé na compte comédienne. C'est par rapport à règlement de l'intérieur, il y a un peu dans la carte. Parce que par rapport il y a un règlement, par rapport il y a affiliation. Et c'est pas ça dans la filière, la loi et puis parce qu'il faut pas maman peut être entendre les mots. Ils appellent avertissement. Avertir le mots. Donc il fallait pas avertir rien. C'est ça. Il fallait d'abord pas avertir rien et puis pas frapper. Voilà. Merci beaucoup président. Merci. eza na problème ya tokanisa te eza na makambo ya NDPCité eza bomoko te ezali makambo ya baartiste eza makambo wana te ndenge tolingi tokomisa ngo ndenge bolingaka bino bolingaka kokomisa makambo na bapolémique balobi ezali journée messe de requiem bazoraisonner bazokanisa bato oyo baartiste oyo bakufa me baartiste yango bazalaki lokola ngai te bango bakenda biso zanfu yango nasali mpa na ngai lokola artiste
naye koparticipe naye na compte ya RDPCT naye en tant que artiste mais nazali président ya RDPCT kala tokanisa yango bakanisaka baartiste oyo bakufa tomonaka nde baponaka mpe baartiste omonaka bilongo moko ezonga mais eza baso mosusu bakufa mpe kala bakipaka basi na bango te bana bango te oza mieux placé ya okoluka administration ya tokanisa proposer bango question nga naza mieux placé ya orépondre yo te parce que ntango basalaka baorganisation wana nga nazalaka te donc tokanisa ngo namoni baartiste ebele awa na basi na bango na bana na bango ya tokanisa plus ya ANTPCT ya tokanisa plus oza na problème na ANTPCT na tokanisa oza na problème na bango te yango nazoloba te tomonaka mais bomonaka boluka organisation wana ntango baorganisaka makambo wana oluki bango boyesi bango mais mpona nini tomonaka boye neti na moma oyo nga namoni baartiste awa namoni baartiste oyo bakufa namoni bana na bango namoni basi na bango namoni mwasi ya dadi likambala na bana ye namoni mama makila na bana ye bana mama donc namoni mwa bato ebele awa donc eza na mbutu te ke soki mpona no mais organisation tomoni esangisaka bato ebele surtout tokanisa epuis na babiloko ya boye alors est ce que bozwaka temps mpe te ya kooriente quand même baartiste na mwa makambo mosusu tozomona lelo banani yango artiste bazwa temps ya kooriente bango na makambo mosusu oyo peut-être bamisusu ebele bayebi te bon compétence tel que des rankines eza humain eza kibomoto tokolongola yango te eza pasi mpona kolongola leloko babengi rankine eza pasi mais oyebike na moment osanction ekwei ke baartiste oyo batangi bakombo ya baartiste oyo bakoleka na tv bakoloba mabe mpona bacomédien bakozala poursuivi banani balobi président Masumu et puis na président Elombe mais c'est ça donc Ibutu Gabriel je crois bien na 7e bagarre donc batangi baartiste na misato wana soki baleki bémission bakozala sanctionné et puis bakozala poursuivi en tout cas ngai na qualité na nga na qualité na ngai naza na mesure ya kodebattre eloko te parce que bapesi moza quand même président ya bozotuna ngane baquestion nga na orépondre parce que bozalaka so bopesi botuni question ate eza na ndenge ya mabe na répondre ka nde bino bokanisa te biso question topose eza mabe te question nalobi boye soki ezali bongo basanction ekozala ya mabe te mais ngai mpenza naza na mesure ya korépondre te par rapport à idée ya sanction na déjà esali yo ndenge nini idée ya sanction wana soki balobi bakosanctionne bato nani alobi président ya NTPC moto alobi bongo ezotala baartiste alors so baartiste moko agafe basanctionne eza mabe te mais tout ça mabe parce que eux comme dans ce deuxième photo nous faut pas sanctionner ka ya Gabi parce que alobaka vérité bazongisele écoute na cotisation mais nga wana eza moi ce que tu as songa maloba na bino ça pe na mieux placé te kalamu président NTPC kalamu atotemina mokonzi atotemina mokonzi bozako agresser nga poani bozako na répondre bozako agresser ngai bozana besoin ba réponse bozela ba réponse na hiérarchie ya organisation nyonso ezali na bato oyo bazalaka place mpona kolobela makambo etali branche songolo to mpakana mais ngai nazali NTPC kalamu naza NTPC national te donc moyen nalobela yango ozobanga balongolo mosala comprendre ko te osila biso mbangika balongolo mosala tocomprendre yo mpozo comprendre biso mpe tocomprendre te yo nezo comprendre ngai te nakoki koloba na place ya président Masumu te parce que c'est mon chef aza papa asoki alobi likambo oyo nga nayebi ke lobamaki bongo soki naotya commentaire mais nakobakisa likolo na yango te so babiki bakosanctionne bato oyo bakozala na comportement ya mabe nga na koloba nini so bazongiseli mutu mbongo cotisation de $50 ne bazongiseli yango est-ce que ngai mutu na et puis audio yango pe na ne bazongiselaki ebimi nango nane basololaki question nanga eza mabe eya mabe makasi Jean Blaise compétence na bimaka na Jean Blaise eloko nini oyo bino bokoki kosala à chaque fois soki ebimi ezali bosali groupe
mais bavoye ese bimaka osasama mesure moko boye te pour que na esika nyonso epai bato bazalaka bainfiltre bazalaka toza kuna rdc mboka monene boye toza mpe na baza donc bainfiltre bazalaka partout ata na états-unis okaka o basaki bombe moko boye quelque part bainfiltre donc dans la vie il faut kozela nyonso il faut komona nyonso nga na koloba te ke mona bamakambo mosusu ozobanga na yo koloba te mpo nde olobeli nomoni makambo mosusu yanga makambo mosusu ediminuaka parce baresponsable bazalaka ezalaka digne te ya kodevelope yango na ndenge yo olingaka makambo ezala na ndenge nga nalingaka parce que omoni ezala makambo mosusu ezalaka bamakambo bapolémique parceque yo lokola olingaka polémique mingi olingaka bato nyonso bakota na monde wana elinga mpenza anti-polémique ozwangai te ocomprendre donc soki basanction ekokweya c'est à féliciter soki bazongiselaki ndeko mbongo mpe bazongiselaki par rapport a bamakambo songolo mpakala ameka nanu ntango mosusu koasimi koadimira yango nanu ndenge wana epuis bakize babiye moto abimisaki liste wana na réseaux sociaux bon nayebi te merci beaucoup merci beaucoup sango te nazalaka sango te mais na respectaka nde bato omoni dans la vie il faut toyeba korespecte bato omoni kotanga bakombo bato avec facilité mpe koloba mabe mbala moko ediminiaka bato na te ma ediminiaka yo moto olobango voilà comprendre personnalité basomba yango te nga nde nazali awa naza na temps te ya bana koloba makambo bato kaka kota mabe ndenge Cobedox alingaka Cobedox alingaka te omoni intel ndenge ayibaki mbongo sikoyo yo olobi ndenge sikonga te oyo ndeko mo ninga sente soki asente akoprendre soin ya moto asente te nazopesa l'exemple nde ozopesa biso matière matière nini napesi exemple merci beaucoup mokonzi ozali mosantu yo liziba ya kosantu bonso yango wana tokobondela yo santisa mabonzamba yo eli mosantu akitela mango makomela biso nzoto na makila na mokonzi wa biso yesu kristo mokolo bakangaki ya mipesika ndimi koyoka mpasi akamati lipa atondi yo abukili yango apesi bayekoli baye alobi kamatani kolia yango bino basi ezali nzoto ya ngai na kokaba yango mbu ya bino.
esi bangobolia kamati peke atondo lisusu apesi bayimeli bayia kamata likomele yango nomas ezali mpe na makila malai makila mabonde bobasika mpe basika makosuka na moya bino mpe boya bato banso natina te kozwa koyebisi kwa masuku kosala boyembo ya makanisa. Mokonzi Yesu tukola masondo mokonzi Nzambe kukanisa liwa esiko ya mwana wa yo okobonzela yo bilei kopesa bomoi kwa lobiku okotondosa tobeni biso awa mpo ya kokumisa yo tokobondela yo ekokuna biso nzoto na makila ma kristo elimo sango asangisa biso tokoma nsima moko. Mokonzi kanisa eklezia yo epalana nyonso mobima okolisa bolingo kwa yo omekema ya bana bayo kanisa papa wa biso François na episkopo wa biso alokumu Fridolin episkopo mosalisi wa ye na bana Nzambe banso okanisa mpe basaleli bayo bakise komekeba masoma ebawa okanisa lelo bazalaki na biso balokoli moseli obengi bango epai ya yo na batisi bawaki mobali ya Yesu bongo baseka baseka bana bayo okanisa kaka